C'est la version ya famille ya pa Gabi. Pa Gabi asalaka na Monisco. Na kati ya ba fille o basalaka partout. Pa Gabi pe azalaka na kati ya ba fille yango. Na ba groupe na bango elengisation o boka bana bana. Pa kufi na groupe ya boka bana bana. Déjà grand frère déjà alingaka na déjà vie oyo ya elengisation. Papa moko boye alingaka ambiance. Po tala na kati ya mutuka na ye. Nzembo papa tie azosi aobetela ngo ba okumba mais papa continue déjà na kati ya nzembo. Na ba audio. Ngako tu dimanche mutu moko piège kinga to tia penya ba audio. Lokola Sarah oyo, lokola Siara, lokola Fofo, lokola Grâce. Bakombo na bango. Bakombo na bango wana. Yo zo kende ko sala partout. Otiki pa na bindo. Ba fi wana ta ba osama pe. Mais beaucoup de tombe la bango subi la mati. Neti fille oyo, neti fille oyo vraiment. To laxate be, to zota la ngonga na yo. Neti fille oyo, hein? Okangi moi si kraka. Oh Siara. Siara, alata ki mayo. Ozomona. Siara alati mayo, babi mema ba place éclairage. Bon, baluka est-ce que ça est normal? Tala, mutalati mayo ba tombolier. Na kraka na liboko moi si tala ozomona bazaki na bilamba ba otombola ba bilamba oyo longola bilamba pelisa torche sala c'est que police là a besoin pas mona mutakala ngo. Ah oui c'est ça. Siara ta elonga tia Gracia. Est-ce que c'est normal? Ce sont des femmes ata basali mabe. Moi, ça mérite respect. Peu importe, ne bakuta bango. So bakuta bango mitakala to ngina to comprendre. Bazaki na bilamba. Bamote na bino suzaka toujours branché na MK Yokani TV chaîne oyo. Bino sobozo ba kit na bino pona kolanda chaîne kitoko MK Yokani TV avec votre humble serviteur que vous aimez beaucoup. Et aussi William, le mineur de la presse, mon Babo Tsouaye, où elle aura toujours un service Nabino, Kosepele Sabino, Nakati ya chaîne, au Balobi, Topé Samatondi Mingi, premièrement, dans Zambia, Lola, où a sali ki Ngai Nabino, Tokuta na Pe Matondi, na moi Simon Ko, où on a qui initiative, Yakosa la chaîne Oyo, Bisika Ezwamio MK, Bambote Belé, avec toute ta famille et équipe technique Mobimba, je vous love beaucoup. Et la bonne sanité, Oyangai, famille Dimba, famille Piango, je vois, il y a Didier Bofala depuis Londres, il y a Richard Moulenda depuis Londres, t'attends la femme de quelqu'un depuis États-Unis d'Amérique et pourquoi pas à Blancing la Suprême, Ndombas, ma belle-sœur et son homme, Mabalobi, Pembe Niamwa, c'est Sengeli Mobali Azala, tout le monde a des les managers se lancer. À Denganga et pourquoi pas à Divine Monzia et Bakuku na Bambote Ebele Benjamin Mouchi Besika Ezwamio Olobi actualité za kosenga biso sengeto loba actualité c'est zo senga biso sengeto loba elobi nango tendresse dibinga où allons nous to komi wapi tozo kende wapi monde komi o balbaka le monde en l'envers. Makambi komi ya kobaluka boy au contraire balobi nzangai moko tina plateau na ngai ya MK Yokani TV na yambi moko pe ya ba artiste comédien aza actrice moko alobaka bien à se déchaîner na chaîne na itomeka empé ko solo la moi makambi belé sur actualité oyo ezo frappé les obéta pour le moment et je dirais tellement amour était prévu personnel à fond la pour nous inviter dans la Mokwalelo et je dirais tellement bonjour Missy Lolo. Bonjour Exaucé, bonjour à tous les abonnés de MK et Yokani Télévision. Bonjour Naye Moko MK Yesa Babi Mukeba. Na pesi mbote na pesi mbote na batunio so balinganga les armures de Miss Lolo, je vous aime énorme. Na pesi mbote na baleza bako nyonso ya monde entier. Maman Verombia motema ya papa Kulu ya papa
kulutu Porto napesi mbote mayaya napesi mbote na mama Elimbizi napesi mbote na mama Yvette Pemba napesi mbote na mama Sele na Londres mbote na ngai komela mama Afi Mayemba mbote komela mama Kati Kanika mbote napesi na batutu o baolanda biso na émission oyo na lingi bino makasi jeudi wawa napesi mbote belé mbote na ngai komela président Yoshua le président de tous les abakouko napesi mbote mbote na famille Dibwe Inès Boulela napesi mbote belé Merlin Kabala mbote na yo mbote na bandeko nyonso o balingaranga merci beaucoup. Merci beaucoup balobi c'est un plaisir pour nabiso ya ko yamba Miss Lolo balobi eza liboso mais eza sokate Miss Lolo. Oui. 2022 de côté 2022 pardon 2023 de côté 2023 marche déjà ils ont marché nini positif négatif comment bon de côté 2023 pour nous les enfants de Dieu tout va bien pour situation morote zali kolo ya Nzambe situation morote l'équipe likolo donc il est le Dieu de l'impossibilité à la possibilité. Pour Nanga, 2023, Oyo, Eza et Bandinga bien et continue bien. Parce que dans mon ensemble, quel que soit l'obstacle, nous avons un bosso, Eza rara, nous avons permettre. Pour ce que tu y es, moko y sous temps à quitter na C. Après qu'on jeûne pendant 40 jours, Satan a tenté qui est bon ngai. Satan a yaki peut-être bosso na bi si tu es fils de Dieu. Ordonne à ces pierres et comme un mapa. Bon lango mapa olia. Il est écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc, et ça vraiment qui toko 2023 quelle que soit situation nous sommes au côté 2023 pour nanga et ça bien. 2023 pour la Miss Lolo et ça bien. Balobi Miss Lolo moi c'est un peu carrément moqué et ça vraiment les cambrements nettoyer les vraiment té autotoro vanter la mer moi c'est un peu moi moqué Miss Lolo a sali combien d'années dans mon salaire à théâtre et puis abandonné le groupe anani. Oui Miss Lolo na abandonné en 2004 dans le groupe ya président Cass on a fait Simboté à Londres donc to 17 ans non 2004, 19 ans. Donc, 19 ans déjà, il y a carrière, calamité, 20 ans. Donc, et après, il y a Kolongwa, il y a pas Mami Dodo, il y a pas Mami Sarah, il y a pas président de la Dime Sobe. Place où on va faire la Kinga Motema, place où on a la joie qui pensa. Rôle principal au Israël qui va découvrir la moko après wana tant on a fait les parents on a dit que na groupe ya maman Chako place Nazaki vice-présidente donc c'est ça place Nazaki vice-présidente balobi obi ki banda ki n'est pas président Cass c'est que au banda ki na ba Mimika Bongo, Bandaki na président Bobo Mano, Kabozaki Binyo Sonini, Bata série moko. Bonga Ernaye na peut-être président Bobo Diaba Bandaki. Na équipe na retardé ka Kolonga Kasa Longwe Boye, à Sali groupe naye. Après quelques mois kaka na penaye na peut-être Mamisa. Nakutaki ba duchesse nakuti ba nani prophète Sam ngabinga ka prophète Sampo na rôle to joueur naye ba matuza ba Elvis nakute moi ba te belé mimika bongonde aya na sima nanga aya ka petanga talinga na rôle mo boye a sepela ngande na jouer rôle ngo na jouer rôle ba chel de na penguisi prophète Sam ara talia bia na fona na jouer le quoi fille ayape avoir binga sur notre théâtre ils pour natala qui on a sepela na donc bango ba mimika bongo ba mimika beya ba sifa loka lokwa ba te belé ba na sima nganga pe na sima ba donc c'était ça bon on dit bateau ba comprendre raté hein
baroya comme ça on quoi sur ndenge nini na lobby o eza vérité ce qui est à quoi avouer vérité te eza na logique mais ce qui mimika bon wasala théâtre eza parce que amona kanga avant ya tali rôle wana na nina joie ki sepela nango nde esalaka ipe ayo sala théâtre. OK. Miss Lolo oza vraiment ni naibité ce que vous allez sous informer tous vous allez déjà informé balobi bana basi na tika kaniba basi en général mais abi surtout na kati ya monde penini ya média est-ce que via tous moi c'est tant que moi c'est on nous zamba lobi que esengeli otika ndaka baboti na yo moi sotika ndaka baboti na yo mobali po otika ndaka baboti na yo osanga bien be bokomelo ko moko moi c'est comme ça la partout na mibali ebele partout pour na yo eza malamu peto eza mabe. Bon premièrement Bible je sabiso nous autres on a biso eza temple ya Saint-Esprit. Et puis Bible surtout tanya ngoka na kati ya Bible wana Bible zote mais la vie est impudique, impudicité. Ba Bible impudique, ba adultère, ba hypocrite, ba égoïste, tout ça ne verront pas le royaume des cieux. Moto abanga Nzambe omoni na Israël pourquoi ba bande ko linga moi si abala vierge. Ezaki parce que soki moi si abali vierge maman na papa na bana lokumu apesi honorer bango. Et puis virginité pour les Israélites et c'est loko moko ya motu ya makasi. Moi si déjà sur aibi mibali na Israël ba comment ko compter le quoi moi na moko ya libungi. Omoni tango mwana ya Jacob dina arba viola qui est. Omoni ba ndeko na ba ki ko revendiquer. Ba yebi si famille o ba viola ki mwana banga mwasi ke bo bango ba ya ki ce qu'on a voile normal pour ba bala la fille bango ba yebi si bango ke biso to ba israélite jamais ba circoncis ba ko ya ko bala na famille na biso donc ceux qui bolimbo bala na famille na biso faut bo sanini bo koma ba circoncis ba salisi bango circoncision or que na sima nango bazaki na mayele makanisi mabe. So total na Genèse 49 total on a nous après tu continuer la question donc on a bon pasteur na rokoma eza na comité na rokoma déjà na voix na tanga inspiration déjà total na Genèse nzamba loba nga na ozala évangéliste international si on a oboya maloba nzambe deni de bandi déjà préparation na kima wapi Bible zop sabiso na psaume. Attends na kimi na samai yosa. Où irai-je encore, Seigneur, au fond de la mer, toi? Tu es au-delà de l'abîme. Papa, tu vois ça, même au fond de l'abîme. Tu es papa. Engayo, likambo yango somoe. Et qui m'a yélé la solution à Zoua Wapie. Emmanuel Ndongala. Tout en Genèse 49. C'est le lot, hein? Genèse, ils dernier verset, avant dernier verset à Genèse. Genèse 49, verset 1, tu continues. Pour tout le monde là, Nengeni bana Israël, place Jacob a pas mon là-bas, mais il y a bango na serre. Donc, Jacob appela ses fils et dit, ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force est les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Hein? Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Judas, nani, Ruben, abimana moi sa papa naï. Nde Jacob, aïbsa qui est le colo mataki, au rejoint, bénédiction à liboso, tes prééminence. Siméon et Lévi, son frère, baza bande quoi?
Simeon Lévi, son frère, leur glaive des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Donc, je vais expliquer tant que violé de dina, Simeon na Lévi, de bakenda ko kata ba jarret taureau, do bakenda ko kata ba famille wana tal ba faire circoncire bango. Baza suna makasi te po basali o circoncision o tele mandeni faut la tali ngwanda bango bakenda ki na mayele mabe bake koboma batu wana nde papa bango abi na kokota na kati ya méchanceté na bango te bango pe barata lipamboli yoka siko mwana azali pamboli makasi na kati ya bana Israël que mon âme notre maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je le séparerai dans Jacob et je le disperserai dans Israël. Judas, bénédiction makasi. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas était jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Okay. Donc, ma fille d'Abisso à l'élo. Omoni, balobi na éducation de base, il faut avoir ça. Si on rate l'éducation de base, on reçoit éducation na l'école. Non, tu as une école, après tu as une église. Nous avons une éducation de la rue, éducation diffuse, éducation de base. Pour même école, peut sera éducation de base. Vous comprenez? Si quand le bateau est au bana au monio, bazo salamaramuya, il y a partout zoyo. Et ça bana oyo, ba rater déjà éducation dans ma famille. Ba rater éducation dans ma famille tellement dialogue ezalakate. Ba parents bazanga dialogue na bana na bango. Moi, on a un problème. Parents, je vais parce que biso africain to loba nini, quand même ça moi na bo solo et ça tabou. Non. Éducation à la vie ezaki peut ça na classe poani. Maman zo ko solo na moi na te. Moi na moni ba première règle né, il faut que le reluka mutu mo boye se ba sala ka boye ba bomisaka boye ba bomisaka boye. Mais non. Maman za ka camarade à moi na ye. Lelo ba fille o ba ke ko bomisa papa Gabi Bembi. Konani pas Gabi Bembi, en tout cas, ngande nazalelaka, naninga rozala véridique. Donc malembe. Naninga rozala vraiment véridique. Naninga ko constater, pour ça na constater moi ngali kamera fona lukana moyen na bongisango. Et bien secrètement c'est après partout c'est une ndenge memine papa Gabi na liwa. Bon, pas Gabi ça la Monisco. C'est la version il y a famille à pas Gabi. Okay. Pas Gabi à Salaka na Monisco. Na kati ya ba fille. O ba salaka partout. Pas Gabi pe azalaka na kati ya ba fille yango. Na ba groupe na bango elengisation o boka bana bana. Pas kufi na groupe ya boka bana bana. Na kati ya groupe ya boka bana bana nde azalaki na mwasi kuna. Fille o ba ne ko vivre na likamu na ekwa. Mais a permettre ka fille yango ça la vie à partout. Pour la mona ke moi ça mi balé to likangu ya pembeni ni bali ba considérable sauter. So za deuxième femme, so ou bien soit to za likangu moko boye, mo balo alingaka yo, en tout cas ça la vie à partout té. Bazana to boy conseil. Voilà groupe na ba groupe kaka ba groupe ya WhatsApp. 100% mutakalisation donc ba groupe eza ebelé. Pour le kaka mbongo. Yaya. L'or, argent appartient à Dieu. Ce que vous avez patience dans la vie, nous avons aussi une grande chose. Oh, yomoko ondimate. Mais yo ce qu'on a besoin de patience, est-ce que film ou sous na bongo surtout les lots. TikTok est ma bé. TikTok na bongo comme on a que fia TikTok. Nous mon boy bibi mikolo na TikTok ce qui est Dubaï, vous so ko kete
c'est qui n'a bongo soit raté fille à soit raté problème exact fille à bongo on a que non on peut faire partout bah il peut partout on peut appeler montant par montant il y a moins cher n'est cher parce que à tel même sur $1000 bah payer si bah que non besoin de $1000 aux assure ndenge bazawana basi ba proposer partout à $1000 aux assure pour partout c'est ça que joie battu partout c'est ça hein attends pas PDP ba la partout peda qui est fipé ba ke la bango partout ba ke ba koti mobile azu o azupo ozomona boko ke peut 4 filles mobile mo azubino est-ce que vraiment muto azana conscient ce sont des immoraux bazana moralité immoralité des orignes katina bango pour muto abanga nzambe pour la katina yoka audio ya film mo ezolo bake ngakutu oui nana ba audio ngakutu dimanche mutu moko piège kinga to tia penya ba audio mutu moko piège kingai abengi ngakutu na bi da katele lingala laisser na l'église aux églises ma sœur comme ça nous sommes partout bible le but sorte na c'est corps il y a Saint-Esprit temple nous sommes la biso et ça temple du Saint-Esprit place au molimo santa vanda c'est là que tu as un audio pour te continuer. Bakangi ba fille au bakendaki partout samedi bakangi bango nyonso et puis bazolinga ba se valde wana bakima ba se valde atanga kutu te evalde te mais evalde kimina te kubata malikolo alors que basoda Rolanda ya Monica basoda ba matana nzira moko a sauté depuis le colonne étage dina c'est après ya bokanye donc c'était grave ba weli sinon yé ba mené l'hôpital Argentine akima ki motarese ko ki nozeka Argentine ba tanga Argentine ni kala ki bakangi bango akei na bango na minute sikoyo mutu oya akoya ki wana abukana ki na minute doso na akufa ki no dimanche dossier comme grave vu que mutu akufi na kata makamna bino et puis bakuta bino ni yobi ka ba soirée te la soirée ya mutu bolati na mbate boni ta kala soirée musique boni bolati kala na niveau bakangi bango siko na eta wana motupe akufi siko na minute bafi baza na ipe crime otinda bango makala donc likambo komi grave que moto akufi likambo komi makasi moi pose-moi question moko boni Matinga papa Gabi est-ce que vraiment à part moi si nous le que moi si ni ya libanda c'est que père de famille azana bana 6 est-ce que est-ce que bana na déjà ni barema kaka moi ni moi loko moko boye et papa na bantu moi si na ndako ke chez moko boye pa mbe na ye que non mobali a se découchaka tonde bilo non mobali déjà azamu ta vie o alinga chacho papa moko boye alingaka ambiance po tala na kati ya mutuka na ye nzembo papa tie azosi aobetela ngo baokumba mais papa continue déjà na kati ya nzembo mwasi na ye mwasi nyonso so mobala otrompe oyeba déjà pas Gabi alinga da vie oyo o famille mo baolo parce que déjà grand frère déjà alingaka na ye déjà vie oyo ya elengisation ozo comprendre po yo so uti musala okoti na ndako na yo oh autaki musala akota ndako pa bimi lisusu auti musala akoti na ndako OK 23 ya po bane ko luka fi yango ye pa Gabi azaita uta voyage tanga ye aluka fi yango ya likamu ne wana wasala via partout est-ce que penya mobalo alingi mwasi okoko permettre mwasi yango oh yo ke nakala ye batu musu basokai olinga yete c'est que aza client ya fille oyo pour déjà ta bossa la vie à partout boye boza da bachel boye msane lokote tangu mwana mukie lokola Sara oyo lokola Siara lokola Fofo lokola Grâce bakombo na bango bango mwana yozo kende ko sala partout otiki pa na bino soit bana misusu moni ebele ezaba fini balonga chez les parents qui croyaient que batanga na ba université o ngani na zabo transport passi c'est mieux na lukandako
to homme. Homme te, basa ba fille ba kabanda ku ka ba peme ya ba homme. Parce que le kutala si yango to homme. Ndesiko yo a commis libre po, un soupa ba parent ko sala ngoti. Afana quelque part pour attendre kana université après soka uti ba université aya bwaki na ye. Ndoko na ba fille aboye, ba sala bango ba tepe, ba fille aboye. Na dini azo telengana. Na examen zo telengana oya batena sala nini Monsieur Peli pour nini pour aza fia partout na butu fia la raté butu nde tongo na ye tongo nde butu donc si on a tongo nde butu wana il faut que des cours ndo moni bana ba boya tolio oyo ka groupe momolo ba ke awa mukolo azate komba groupe mboka bana komba groupe elengisation 100% elengi groupe mutakalisation siko bango basala ndeni ba jour musu ba annoncer les tiers musu ba tira ba fiche na ba wana tour ese mitakala beaucoup ba nidiste beaucoup ça dans l'église mutakala pour comment est possible nous autres nous ngani na zabo pour muntu musu amona nous autres na faza chéri nanga so za chéri nanga to bana ndeni nanu camarade kutu na kokate na mona ke camarade amona nous autres na mona kwa na oloka ye bana ya Noé bazoki malédiction et puis malédiction ne kende ko kita pa kana wazaki koko pour ni bana papa na bango ba mona mutakala papa mais est-ce que ni ceux qui partout parce que tant que to bengi partout je le comment il y a baké belé est-ce que azaka protéger na préservatif to ka ba sela on karabo non na sala la montagne na sala via na tena oyo ndeni ba fille yango pe ndenge ni na pas Gabi est-ce que ça qui protéger parce que pas Gabi déjà perdre une famille déjà yemoko no papa ngo se respecter te yo ka ça ta so za perdre une famille papa OK dans la vie à partout est-ce que ça peut parent penza si ko lelo bana pas Gabi je m'excuse pas ça non mai lelo bana pas Gabi so ça vie à partout est-ce que pas Gabi so za na bon moyibo a se bana makambo oyo ba osala makambo baba oyo azo ke no sala bana baninga so basali lelo bana na ye lelo bana o papa Gabi atiki so batu ba cibler bango papa banga za ko sala via partout bana na pe bando sala bango partout oyo loni ndo buka sur internet penabo za etika la kanyo to sala ka etika la ka de génération à génération na lobi na yo papa oyo alonye loko mabe na via bana ye akufina age ni papa Gabi à cause de 50 quelque nande na moneli à cause déjà bana oui na ba koko on a tout na 44 ans na cause ya bana bongo ye on peut dire c'est ba koko déjà bon na ebité so azana ba koko 3 ans ba koko te na ebité mais vie oyo papa oyo abane ko sala eza vie moko mabe yo so omoni na opesa conseil moko na opesa pe bato balanda biso conseil omoni mutu soki obimaki ozongi kobima sute nakufela muninga moko bongo mima pe ya sonam anova na matongi mima sabimaki na ye akoti pe na ndako asokoli pe akoti na ndako akangi porte ngri mimo zapi nazanda yakana no akop moza na bekatef wana na nini Acropolis ngasi na lali nanga yaka mutu moza posa mona yo amono kala yaka kaka biso pe ba basi to nga yo kateo mutaza posa mona o musuna mutu no ke nela za bona ke tolé mi makenda batela mi ma poison oh là là et be mami matolela ngona sima ya commune wana na district wana na sima wana na terrain pendant l'accès que na vie nzambe a permetaka makamuso yela biso te biso moko nde mutu to sengaka makambo yela biso yo so koti na ndako ofandi pe okosi mwasi na omoni kokosa nzambe apesi punition o so komi na ndako no ofandi nzambe protéger obanda tongo ti 23h tellement place oke kufa nzambe ayokise soni ba papa bakendaka partout lokola bino bolingaka basi na bino na ndako mpo bonyokola bango boyebake bando kufa ka bongo une après l'autre
bon baso qui n'a peine parce que on va te que mibali oba kenda partout parce que moi mobali mutunini aka nke partout mobali mutapisa mbongo te exaucé omondi nde eza boye nga so na vandi na nga boye mobali mwa luki nga te na vandi na osumuka te mobali mutapisa mbongo paga beza client ya ba fille wana na kati ba fille na zape na di chérie na ye o ya apona déjà mais tant que na ça partout ça que na la fille wana ba fille abo api mayele te mobala yaka zubina mazaka na mwasi mo boyo pe amso avana na epe boy mais est-ce que ça c'est normal ezali loko nini yango ekomi na mboka na biso Congo vraiment est-ce que c'est normal penza bato bovani bo tiena mino likalisi groupe élégisation groupe 100% Muzoba groupe 100% Mutakala groupe vraiment obi na yoka somo mais que ça babi ki nini mbongo ekomi pas ça moniki personne qui na bureau là monsieur ba compliqué nga surtout na tion ka marchandise ah bon en marchander corps na ye nini mbongo a comme si nous autres na marchandise o ba bengi temple du Saint-Esprit yo commission marchandise problème exact le quoi ya sana nzambo asala te ngala na nzambo asalaka ngala na nzambe wa pesaka na nzambo wa yebisa ngai abi tenez tranquille, sache que moi l'Éternel Dieu je combattrai pour vous. Nana nzambe o aibisanga l'or et l'argent lui appartient. Nana nzambe o aibisanga car je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Donc ceux qui mouta comprendre déjà nzambe ngana na e aoke lukate. Nzambe bi soki ndeke likolo asalarate alona te maliaka a combien plus forte raison bato akeli na lolenge na ye abi chaque jour matiti e bota na tongo e kauki na poko babwaki yango lobi na tongo e blati lamba sika a combien plus forte raison moto nzambe akeli na lolenge na ye alatsa ete mais batebeli ni tongo ni ne bakota vraiment ni émission Miss Lolo azobimisa ba verset biblique azobimisa ba parole moko forte ou la Bible baba l'apparence est trompeuse parce que nous l'entend mon a Miss Lolo a coquille mais sa parole parce que pétage oui rabo bomba ki ba espion israélite azaki fi a pétage ma kota la carte généalogie à Jésus-Christ mutali boso mona lycée kwa Yesu azaki Marie de Magdala o azaki mwasa ndumba o peuple israélite landaki po bomaye Jésus abisi bango lobi o nana sumuka te abanda liboso mutali boso ko bamba libanga na mwana mwaso mutu mota bamba libanga yemta mona résurrection à Jésus Christ ezaki Marie de Magdala alamuka tongo pas que no tchaba parfum a que no bongisa nini ya Yesu Masia makuti le tombeau est vide. C'est que le dossier c'est que comme na hyper crème ces filles angi bango pas si non le problème c'est quoi pas si mingi na famille à papa Gabi ba fille wana ba kotika bango po eza na loi moko te omoni eza na loi moko te o eza ko interdire partout mais nini akufi na maboko na bango akufi na maboko ya bato babeti bakangi déjà ba policier basi bakangi déjà ba policier oyo bakendeki kokanga parce que ezape netinga ba fi wana ta ba osama be mais boko tombola bango subila mbati neti fi oyo neti fi oyo vraiment to laxate be tozo tala ngonga na yo neti fi oyo okangi mwa si kraka oh Ciara Ciara alataki mayo osomona Ciara alati mayo babi mema ba place éclairage l'accès longa oh commune ko beta nanzela ba place ba hinaka aza mayo na ye oh alati jipa bleu tombola baluka na sima tala bon baluka na est-ce que ça est normal tala mutalati mayo ba tombolier na kraka na liboko moi si tala ozomona mazaki na bilamba ba otombola ba bilamba oyo longola bilamba pelisa torche sala c'est la torche c'est que police là besoin pas mona mutakala ngo ah oui c'est ça Ciara ta longa tia gracia oh la chege tentira jaune tomo la jeep azana jeep na etala
policier qui tombe l'Égypte. Est-ce que c'est normal? Ce sont des femmes. Atabasali Mabé. Moi, ça a mérité respect. Moi, ça a mérité respect. Peu importe, il y a des bango. So bakute bango mitakala tolinga to comprendre. Bazaki na bilamba. Maintenant, vous trouvez que même la police n'a pas place que eux sécuriser la sincérité, bango peni bazokotaka toujours na buzoba. Mais est-ce que peni bato bakena ko kangao? Bon, les ambalimbisa. Président Fachi azonyo kwama. Président Fachi azonyo kwama. Batindi bino bokanga batu. Balobi te ke botombola bango bilamba. Balobi te bo bana ko maltraiter bango. Loi dignitaire existe. Loi dignitaire ezalaka. La jeune tantine na biso wa policière. O azobeta baninga basi. Le quoi basaki a foufou. Est-ce que c'est logique? So, qu'est-ce qui a poussé que, bien sûr que oui, Moutoulia me souvient à Sali Mabé, pour torturer, le cas, Papa Gabi Babi, qui est le vraiment une naliwa. Babeti Papa Gabi Makasi. Comme Moutouka Boukania que le Koufa, Babeta qui est Makasi. C'est que, soit on l'endeli bien, et ça n'a complot moko ezawana. Menoir moko ezana simawana. À part partout. À part partout, ezana menoir. Yango na pêche exemple à camarade na mami akufa pe ka ba aéro pa Gabi bimaki wana. Mi ma pa bimaka ba aéro wana. Ba aéro nini. Ba 23h ba 0h. Sokyo sokoti ko bimate. Ata papa mbonga neni elala. Ceza yozwa. Est-ce que ça sérieux? Est-ce normal? Batu bazana bilamba botombola bango bilamba puis bon filmer c'est la ngai na éclairage filmer yo comme on a tiara yo comme on a ni grâce yo comme on a ni fofo finalement c'est quoi maintenant policier musala na eza nini kanga mutu maltraité tombola bilamba tika mutakala filmer tondeni ba expliquer biso rôle ya policier ko brutaliser bana basi pona nini. Au moment où on a sali boumou, a sali hémorragie interne à Koufi. Bateau peut pas étude de la société, même si on ça partout, ça na ignorance. So ba kuté na mutu mo apesi bango parole de Dieu bien ba talisi bango Bible negi ezoloba. E musu ba ko tika mo. Yesu kuta boya ba sandumba te. E bango biso to boya bango ndeni. So Yesu mokeli na biso. Abi oya sumuka na nute, azala mutali boso ya ko bamba Pierre. Biso to telemela de acte. Pour Yesu va il va et ne pêche plus. Mais je vois qu'il était condamné. Abi, il t'a condamné. Non, moi aussi je ne te condamne pas. Est-ce que Namakam o Nengenin est commun vraiment? Ba groupe Moussous ou éthique Aliwana? Ça pour Mboka. C'est là. Ba Kongo leke. Mboka bana. Mboka bana. Ce que ba groupe Moussous ou éthique Aliwana. Élégisation. Est-ce que Mkola Zate. Mkola Zate. Ba kotika te ba contre parce que oh déjà peksa muto alinga kende oh déjà soni déjà ko tombola bato bilamba bongo déjà ils déjà soni na passe déjà ba peksa muto alinga kende o asake ba peksa été et comment ande ko kota maboneli pona ye mais conséquence motema na ye conscience mais que conseil oui conséquence peut corriger ka neti Paul na nzela ya Damas na chemin de Sima Emmaüs. Nzabatunier Paul, pourquoi me persécutes-tu? Abano ke no boma ba chrétien. Lelo na Inde ba boma ba chrétien. Na Inde lelo ba tumbi 200 églises. Ba boma ba famille o isa ba famille chrétienne. Ba boma bango. Lelo ba Israël ba Ismaël ba zo boma ba na Nzambe. So tamboli lelo na Tunisie ba utuko boma, na Turquie ba boma, partout ba pays o ezaka islamique. Ba chrétien. Vous comprenez? Mais plus tard, ba kutana na Nzamba solo. Bana basi oyo, so bazui bango ba encadrer bango. Ba otika. Yahweh a changé qui mitema bana Israël ba benga bango peuple courage.
abina olongola bino mitema libanga na opesa bino mitema mosuni po nini te police na biso fallait ka kanga evantisa bango pia bango conseil ke bo maltraiter ba fille boy botika bango bitakala parce que vidéo o eza circuler partout ngala ko blongola ngango na téléphone nanga bona téléphone na bato baleki na réseaux sociaux te kutu ngai na monaki vidéo lokola en direct na comprendre ki yango te mais tant batindeli ngango sikoyo vidéo ya vidéo na tali ndesko na comprendre que eza partout moko boye sikoyo à part partout quand le biki non ne partout bana mbali penini basala ka yango est-ce que partout yango eza nini ko memela bango nini ba esprit ma bête parce que tant mutu moko tout mosto mbali nini bosanga dans ce coup dans au commence qu'on a battu belé bosanga ni bien nyonso à part non banabas est-ce que mbali penini basala penini partout oh basala dans le bien tant la Bible exception dans Lévitique 18 la verset 22 tu ne coucheras point avec un homme comme tu couches avec une femme c'est une abomination les loba garçon belé bandimi na bango ba comme na bango bana levi ba préféré nayebi fi mo baloba ye ndenga zawana nzoto na ye eza marchandise ya okeneli felo ah bon aleka na ya loba ndima bon prédestiné déjà ba yaza na vraiment adepte ya Satan. OK. Nayebi pe fi mususu même ndeko ya mama Theresia Lisa samela l'église bandima nzambe te azante ate Lisa zate aza lesbienne munene. Miss Lolo. Oui. Miss Lolo. Oui. Ozana na droit moko baba peso baba non ata olobino le kambo okende na bongo parquet amkamate na biboya ka Liza ndenga zana amkamate zela ka Liza nda zana nda otinde na ba kanganga mais vine ya ngwana Liza mende kwa Theresia te azande kwa Theresia to boite yana bokoli mwana banda 17 ans si le londe akomo kolobo azong seleni merci ba pesa na mboa wana ni ma famille na bango et ça problème tellement il y a na réseaux sociaux biso pito zo nga na réseaux sociaux mamba famille fala ki régler kuna na famille na bango kula tata mwasi yani ya théâtre bande ka mama na yesu na nga tete sengi ki ni bozui ata moi téléphone bo bengi soki ka nazala tawana te nazape na crédité na pe na crédité comment ça paye ma cash te nazala ngote mutu na vie yo moko il faut en conscience les a samela na église bandima nzambe te azana vie ya bien te azana vie ya bien te yo kasi mutu soko lingo détruire tata mwasi na ona te est-ce que obike na baluba basimba ka tata te tata za sacré Teresa ko lakela mwana na mabe el kange vie na mobimba mwana na tellement za kipa yana opesa éducation ndenge apesa bana nyoso ya lingi te alingi vie na ya kilele ale yo rolot sango Teresa te yaya et puis avant na pas nani avant na pas mutu oyo Teresa bokola mais ce que likambo o penini o soulever tozonga yesu le kambo neni ya papa Gabi toza mingi na kama ya partout balobi 7e bagarre à sa émission tant que maman lobi akende babongisa eza makambo ya famille mais makila ya sosi bantu eza makasi et par là et comme la qui maman Thérèse ya Anne ma Thérèse ya saliba audio oyo asiliki pona ye azuki bazo confirmer que non ye mutu aza na simanini ya liwani ni ya sosi bantu abanda maladi depuis 1992 Thérèse mtazala na yete Susi bantu ba yebana ba meilleur ami na lobi boye meilleur ami c'est qui bazali ba meilleur ami te bazaki ba collègue ba komi ba camarade yango na mfelo moko même na église kende sambela bima kende kokoma camarade ya frère te kokoma ko se familiariser te ya na erreur asala na vie na ye po andima Susi avana ndako na ye erreur ya sala ya ngwana ça ba preuve mais Susi avana pa yana ba preuve ni yozo mukasusu
Parce que fille sous télé sous. Nalobi erreur kaka Thérèse Sala kondima suzi ko vanda pana nde yango eza erreur. Pour ceux qui Thérèse avant saka suzi pana yete mais makambo nyonso lingaki komate. On comprend? Makambo eza ebele o er mususu batu ba opo ya koloba. Loba parce que nazana tawana te suzi avant kufa basolola déjà na Thérèse basi babongisaka nga nazana tawana te non yebisaka ya nanga 7e bagarre on appelle à grandeur vraiment yaya au sala musano kitoko vraiment les capes na TV au témoignage na vie oyo zalaki nango nzamba limbisa yo soki nzamba limbisa yo lukaka pe otiaka mai na kati ya vin ma mosusu koyaka ko okoloba no likambo na ndenge mabe te mais bato bazwi babongoli omoni mosusu olobai no makambo baaudio yake makila sosi eza makasi olobaki na ndenge mosusu mais ta siko bato nde bazwi yango bakati parti wana batine Thérèse siko asali baaudio non ce n'est pas bien toza famille. Dans la famille, il y a toujours de hauts, il y a toujours de bas, il y a toujours de problèmes, mais il y aura toujours des solutions. Ce qui est, il y en a yana boyo kanarate, il y a ndeka yo sala ke ngana te tendresse to solo la, ngapel leki na yo, na ebisi yo ke, bo solo la pe na yana, po boza famille, macha mume. Merci. Na me bila lo bati. Merci. Wala ba yana nga. Merci. Tome que souni ko tozonga sous le cameroun il y a partout. Question au nini réponse aussi on va être na sokate. Partout ezala ka basi na mibali bakute basali partout to basi na basi basali partout to mibali na mibali basali partout. On travaille partout à basi na basi te. Nathalie Ngota. Si on partout ezala penya OK kopa mbongo. Mais na bibi ba film ya théâtre. Ba film ya théâtre ba kemba ngalinga kabu. Na bibi sa kombo na bango pamba. Ba banda partout kala ba film ya théâtre. Place ba vandi déjà mité bébé ta tende de démarrer bango. Ba banda ko kene partout ba zaka mi balé ba film ya théâtre. Na Braza. Ah wakana Kinshasa ezana vie mo boye abando benga bango bando ya na hôtel mona de bonhomme. Ba fille ngo balinga ba kotsa ju mo ngabie ngana mta ba fille na te bokele vie na bino nde bo mesana OK ndaka ke katalai ngai na sala partout na vie nanga yo mtu tanga so ba verset biblique nanu na sala partout na vie nanga te ya solo ba fille wana bi balé na ibi pe na groupe ba na ko jouer na bombi bino lelo wana problème nanga te moka za na problème nanga moka ke na ne poto azana problème nanga te tanga kombo na Tanga kombo nete. Sona tangi kombo na ye. O mususu ana aye bapo na tamona mingi ka bango mibale. Ça comme Maxi Bondo. Te ngala Maxi, te ngala Miss Lolo madame Sibolo. Ngala madame Sibolo. Et a deux biloko différents. Maxi tanga pas luka blaze a créé base. Ngash ko na ka loba likamo eza vérité. Mambe bele Maxi loba pona vina kosati. Biso to est-ce que to telemela c'est pas niya ko telemela batu. Ba fi wana théâtre na yebi bango no kene partout vraiment no benga bango ba yakutana de bonama wa ba koti ba vie wana alibe wango 50-50 kala penza partout eza lelote na yebi lisusu ba fi mususu pe kaka te ya botika vie eza mabe basi na basi est-ce que ba ko ça partout ce qu'on a pe bango po bango kene biti na bango eza mbongo bon le quoi peut gagner azakala mbane azakapena mbongo akopesa pe mibali bango balezi tanga kombo Miss Lolo atiki on a posa tanga kombo basi évite bande ko ngama ma partout on a ibna ngote botila so ba commentaire so basi pe ba ko sa partout to moi sikana mobali eza basi donc Rose mobile Rose 1 2 3 4 5 6 mobile za mbongo pona ba fini chute pe sala maka mobile na mbongo na ye auti a choquer na ye azumbongo ye albengi luwenda kumoboye avanti ba fille belé akota ba partout okoto asimba koto to mona on peut ba vidéo ya ba film ba musique mais basi na ebité oui balele ya mibali pe na ebité ya na ça on vient l'éviter donc ba ndeli
Viens Lévi. Je vais en bien Lévi. Bala Lévi. Na benga bala Lévi ya. Poto soto le bi pédé lesbien ba okanga biso. Ba comment bala Lévi. Pour ça c'est nini? Ba okanga biso ya. Tout est comme là-bas. Lévitique. Bana Lévi. Vous abonnez massivement à la chaîne Nabiso. Balobi conseil nini ole mususu kokini ni kopesa na maman oyo abungisi mobali ne malgré ma bé. On baye na yeni ni hasali. Ya so na pesi conseil na pesa ya mabe. Pona yo sa fi maman la lelate. Moi conseil na ko pesa. Ya ngwana. Na saka tantina na ko lelate po azam bali mabe. Matam de solo mabe mais souvenir pe a bien pesa. Dans ça lelila la muki. Ba bon moment pe monsieur ezali. Te. Akufila liwa soni. Pa Gabi okufila liwa soni papa. Na zo kokata ko lobata. Ko lobata lo babi. Il fait comme on a levé pekaka. Non. Papa Gabi. Te pa Gabi ça mona partout. Parce que il bota levé. Te na libota levé eza bato yo o basala ka azwana ka mibali basi bango nde bala levé. Mais pas Gabi aza papa ya partout. Il y a partout. Via partout. Comme bien on a via partout. On sait que les pierres tombent puis on va il photo baksa via partout. Ça va comité comme on suka via partout. Na tsango bien. Na comité penya via partout. Faut pas tcha bongo. Sikoyo au senga nini na président ya biso oyo te président za mambo na makamambo surtout président za mambo aza mambo parce que ele mboka te na tout ça papa na ngati la yoka parce que aliro déjà ils ont déjà mabi yoka si président sera lobby botika partout bosala tous te nini art o ni basoda oyo nene parce que monte bakangi bango maître OK bakangi bango bon déjà mort d'homme et salami déjà na kati ya likambango bango batide bango bokanga baloba ete bo maltraité baloba ete bo beta c'est que ne ba beti bo fo ba isabiso mutuni atine bango ba beta pa Gabi ba bo mai c'est que complètement ezana na kati alors quoi complètement na kati photo luka to yeba nani atine ba bo pa Gabi em supeka mbanda likangwa fi wana po ba insista ki ko benga ye la fille aux luka po non luke la groupe na bango maman ni butu ngate maman ni siarate maman ni sarate maman ni nante ndena sa bona zo luka ye. Allez, les tombes que je vois partout, il y a des filles, voilà. Babanjo bengaye. Ba insista ki ko bengaye. Baza moté même monsieur. Na ebisio. Toto. Et ça sorcellerie inconscient. Mais ba we comme conscient. Pour na que ça la vie à mutakala. Nga wenga na kutana na zela mutuni nga bisa abetela nga lisolo abi. Seigneur Dieu. Mutuma bo abetela nga ka lisolo abi na memi fi mo boye. Na mutuka. Na mona ki a telemi na re. Nga pe na le ka temisi ngai na telemi. Na memi e na tunyo ki abi a Keville. On a Keville na ke soirée mutakala. A invité directement muto ya yebité. Ah bon. Papa la bi nga na aider yo pour na moni transport et ça passe. Na o sa na makamna na buzoba moi je suis mariée. A zongi sa fille wana nzela. Mais maintenant papa Gabi boy. Papa Gabi muso batikali. Yekutu krosoki azaka dunda so ba so ma moto lembi. Ko rapenya ya faible wa bungwa la donc yango e donc faible. Donc au moins que ba fille ba comment on ka client. Avant qu'elle ne vienne partout zwana a luka client zela. Et biso soirée mutak. Vraiment est-ce que les autres qui l'ont sorti non maté. Ne bela batache au siara za nango so tiara. Tiara bon sans auto ko. Azana ba nini? Batache. Tiara. Te banduta te ba salité penya la sima. Tiara pardon bon sans auto Ba sima so ko ça partout na o. Tia penya koto e bongariza soin. Côté bongariza soin. So poza banduta. Qui s'en doute ça lui aussi ça penya nduta. Ngamo no ça l'expérience no mona penya ndute banyo kitanga penya malema. C'est aussi là, on a tapé un sengre, on a dit félicitations pour les gens de la sonité, aux lobes, même sous. Oh, nous avons bende au produit et kataraboye et katio. Ngana de amuta, mon même bafio baza fait sa mine, baza banduta. Ngas qu'on appelle muta poitrine, on a zana nduta. Oh, nous avons un propre boy. Yengi za shwe. Ya c'était. Zero. Ngola ki sapi. Ta propre boy.
Ne sais pas de quoi. Mon ami bien te. Na bebe ça Levi Strauss. Autant bien te, ça la bien te. Miss Lolo alinga aboy. Miss Lolo. Yo moko déjà ni to kunja ni na ko j'étais déjà yo moko surtout on vendre ka au Italie bémission sala ka makamno so sala ka et ça quand ndingi ni daton hotel bi ngam comme na le bika aboy. Oui, et ça l'a bien. Et ça l'a bien parce que étant on a la émission, na kota na liboso na ba commentaire. Na ba émission na ngeza bien na tala ngo na nombre de j'aime, na nombre de commentaires. Place na mona ke émission oyo et ça la bien. La plupart des émissions na ba commentaire et qui na au-delà. On mona biso ba 100 et quelques parce que batu ba pesa ngaka maman leki olobi bien. Il y a aussi des personnes. On va dire que maman leki moni place olo ba bien te na ça. Maman leki nani? Il y a aussi la bisalut. Comment famille? Biologique. Naye ba te. Oye bango. Oh. Ba ke bele ba komaka. Maman leki olobi bien. Maman leki aye. Félicitations maman leki bien parlé. Tout ça woni. Donc nga na saki nisibeni oyo kutanga nazo sala na otala ba mission nga na sala ki ona lekana pa Aisha ona lekana na Demedo nga mona oseka sala nga bien sala nga bien makasi ezala bato pe bayaka na bango finga nga neti mama Irene Mambweni na ite so na sala eni aya ya ka so aye fa finga nga na baki ba finga sute po mwana nzambe azongsa ke injure pour injure na finga nga sute. En tout cas, bo simba motema, bo simba nga so na nafinga bo kanginga. C'est ça. Boni les abakouk. Baza bien makasi. Ba les abakouk baza krano wapi. Krano makasi. Film nini ozo frapper siko pour le moment. Na minute toza na compte à rebours. Compte à rebours ezo kota déjà télé tournage. Kota ki parce que nini destin croisé et silaki tous les compte à rebours et quota pour tout ça longo promotion. Mais mon pénon communauté kuna na SB. Bon na loti noto mo lelo si la ben singa na tournage. Ndoto na loti lelo ya ngwana. Asolo. Bon bana kala na yo mama leki na abinga te poani. Te azo obligé te. Mama leki na vraiment. Azo obligé à benga ngakate. Azo obligé te. Yasolo. Batsaka mutu na film selon casting. Batara ndenge rôle wana ezo senga mutu boye senga mutu boye. Azo obligé te. Mot de la fin na yo pe bambote na yo. Na kufi na tenga pa gabite si batio son mbote ba o balinga biso. Vraiment na senga bota l'émission du début jusqu'à la fin. Bon commenter, bon liker, bon partager. La suggestion na bino ba remarque tondima. Injure na supportate. Pardon, na tanga la verset biblique na 1 Pierre 5. Bino pe bo kende ko tanga wo. 1 Pierre 5 bo kititi na se. Bo tanga po bo sumu ki sangate. Pardon vraiment. Pardon na za mwana nzambe na za ngala besoin ko sumu kate, mais ba commentaire mosusu netinda ngala. Obi mutu mwa finga pe admirer mutu munene lokwa libanga na samba. Mira essaie de béninga bité. Au Samabe, au Pambolé pour la vie, faut me dire. À qui m'a un problème? Eh, ngaye, nabi boye, pardon. Bosunganga, ngapela sungabino. So ma moninga na sale mission na lobi mabe, bosaka commentaire place mabe na obongi. Bo refinga nga na ba commentaire te, please. Forgive me. Forgive me. T'es na pété sous te. Merci beaucoup. Bon numéro de contact. Thérapie ati. Bambote na yo. Bambote na bato na pisana débit, ba on peut la succès na suka. C'est que bon on peut tourner ba sim solo vraiment. Merci vraiment na Miss Lolo babi Miss Lolo moi si ya pembe. Babi place au kitoko eza et pas Miss Lolo la résidence naé Miss Lolo eza qui plaisir pour la biso ya ko ya mot vraiment na MK Yokani TV ba question eza qui ngai ba réponse eza qui à Miss Lolo boki ndenge à se déchaîner
nalingaka miss lolo aloba mpo abombaka te oki lolenge apeseli mpo likambo ya partose eza eloko moko boye eza mabe makasi parce que mingi bazali kosala yango baza protégé te oyebi ta dame ya moto wana te oyebi te soki aza ndenge nini pe à ton âme papa Gabi malgré nyonso oyo ekomi mais ozalaka moto oyo nzambe akilaki nzambe pe azwi molimo parce que lobi eloko moko te koma na vie ya moto sans nzambe ayeba nzambe apermetaki ke liwa ezwa yo pe sincère condoléance na famille ya papa Gabi biso nyonso tozala toujours branché na chaîne na biso avec votre humble serviteur José William, le mineur de la presse mondiale, il y a Babotsua. Et quand on est mis sur le albike, ce qui est cambo, il y a ma bé, tolobaki, bolimbisa. Il y a malamu, vous pouvez savoir commentaire, il y a malamu, vous pouvez savoir suggestion, il y a malamu, que ça abysso bien. Et je dis merci à maman MK Bissike Zouamio et l'équipe qui merci Nabino. Merci à Didier Bofala depuis Londres et pourquoi pas à Richard Moulena de Cathy depuis Londres et je vois Divine Mondia, ma copine privée personnelle et sans oublier à Blansingendombas la suprême Moutemaya Adenganga et pourquoi pas à Benjamin Obali ya Mwindu Benjamin Mushi Bamboti na Yobisika Ezwamiyo bana nyonso ya Kitambo balobi à bientôt ka mingete na bandondo na ouverture déjà ya terrasse na bino ya kapi mama loboko ozon ka mingete et sans oublier à Féliane autrement dit F Amunene bambote na yo bo s'abonner massivement on ne sera jamais déçu et quant à moi je vous dis bye bye.